Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Belgique. Pourquoi? Belgique qui est incapable de asseoir un bon gouvernement. Parce qu'il y a un problème où allons contre Flamand tous ces jours. Na M. Lutundula. Proposition il y a modifier CENI est vraiment louable. Mais tous ont mis tout. Tant que qui pembeni à Kabila a proposé qui a ngoti. Léopold II qui est belge. Abomaka ba Congolais oyo. Lokola biloko pamba pamba. Azwa bango na Poitin. Ba belge de ba separaka Lumumba na Kasavubu. Mulenda soki okosi na kosika. Okoki kosala yango pamba. Mulenda lobi na kosala. Basala kandenge ni romana blanc aye aseki lukuta iloko akosekeza te aseki yo pe muntu mwindo linga ko imiter yo pe ba zéro voyage à président Félix na Belgique eza na tina nini toka bola information. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango et agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Belgique. Pourquoi? Ndeli Kambo Oyo Tozali na yango. Jusque-là, nous ne savons pas pourquoi. D'une manière très substantielle, dans le but qu'il est invité par les Belges. Maintenant, nous allons essayer de parler. Et ça, le code a invité na forêt équatoriale. Avant kende fona yeba na forêt équatoriale, banyamanini bazakuna nakati, batonini pe bazakuna nakati, zamba yango ezandenge nini. Soki na kote eske na kobima. Soki na koti na kobima, mais eske na kobima mobimba. Eske bakolo forêt wana soki nazalaki na habitude ya kofanda na forêt, eske ezaka bango moko na fanda na bango to ba mususu bakomi ya sika na forêt yango. Notre cher président de la République a vécu na Belgique. Est-ce que la Belgique a invité et Zali kaka ba Belge baza ko vivre na ye to ba Belge mususu? Est-ce que Zali kaka ba Belge oyo ba nyokola papa na ye moko to ba Belge mususu ndo ba bengi le président Félix Tshisekedi? Est-ce que Zaka ba Belge oyo ba fanda na biso pendant 59 ans sans rien faire de bon pour la République, ou bien ça va Belge mususu de bazo benga chef de l'État? Ba peño samike mike yaki na sima ile kibiso. Na Congo to ba komaki na molimo ya éternel recommencement. Nous espérons qu'avec le président Félix
cycle wane katana parce que nous allons reprendre notre règne. Momonaki ezalaka de négociation en négociation. Belgique qui est mon incapable de asseoir un bon gouvernement. Parce qu'il y a un problème wallon contre flamand tous ces jours. Maintenant, qui invite notre président? Est-ce que sont les wallons ou bien les flamands? Faut y aller voir. Parce que il semble que la Belgique, il y a deux communautés, wallonne et flamande. Entre bango bibale ba moko bazalaka ba paresseux mususu ba travaillaka photo yeba na Belgique oyo ebengi président Félix Tshisekedi Tshilombo babundaka chaque jour pour que bakata Belgique est comme deux républiques babundaka chaque jour wallon contre flamand bayo karakata avant to continuer na kotia ba point moko boye bino ba congolais bozoko bonga makuna ya diaspora na yoki mobilisation na bino za matata États-Unis ba sombi ba ticket ba mususu ba si ba komi alors que date ya le 19 ezana na musika ba si ba komi ba ye ko fanda bateau ba uti Suisse baza wana France va kokota le même jour. Angleterre va si va bongami. Australie etika la simate. Na Afrique mususu baza na nzela. Mais bobo sanate que la mokape aza na nzela. Avant tout zonga na sujet oyo. Na sali crochet na proposition ya maître Lutundula. Alobi batala le kambota liseni. Va changer façon ya kozwa membre ya CENI, mode de fonctionnement, surtout baza kolela ke balongola président ya CENI tous les pouvoirs qu'il avait, ya ko diriger assemblée plénière ya CENI na CENI yemoko. Mais ngai na osala siko analyse oyo na otuna na monsieur Lutundula proposition ya modifier CENI est vraiment louable. Mais tous mituna tango azalaki pembeni ya Kabila a proposa ki angoti. Pourquoi? Parce que nanga oyo batiaki wana zalaki mutuna na bango, c'était un profit pour eux. Parce que maluma lundeka zalaki wana c'était un profit pour eux. Ngoy mulunda qui était là, ils ont profit pour eux. Lelo Lutundu la bakabwani na Kabila, entre guillemets, parce que na doutaka. Alingi a proposé loi va changer forme à CENI, tout simplement parce que à Monique Souke Tikali Ndenge wana, le président Félix aura cette chance il y a quoi imposer comme président Mutumoko ya IDPS, parce que quand même celui des chefs de l'État. Parce que balobi, la majorité au pouvoir doit avoir 4, bah Moussou 3, bah Moussou je ne sais pas si c'est Mutumoko, ainsi de suite. Alors, comme a commis na la mouka na côté à G7 na ensemble, et que bah si va échouer cause à la présidence de la République, va échouer cause à la Sénat, va échouer cause à l'Assemblée nationale, maintenant, Balingi va se retrouver quelque part, pas pour être des acteurs qui jouent un bon rôle, ils veulent rétrécir le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Comment? Ce qui va être la proposition, c'est pour ne pas permettre les mêmes privilèges. Il y a chef de l'État, Aponamout, Oya Kozalawana, Yaye, Azala regardant, des locaux pour éviter. Donc, c'est la continuité, il y a PPRD. Pour ne tourner pas Joana, Natikeli, M. Lutundu la question, ce qu'a ça l'émission à répondre, bino. Que Nani
amodifiaka mode ya scrutin ko voter kolongwa na 2 tours kokoma na tour moko pour que Kabila aleka atteint un pourcentage muke. Ce qui a répondre bino boya ko yebisa ngai nde totala sikoyo projet oyo ya ye ya ko changer seni soki eza na intention malamu. Totala na ba image moko ya ba Belge bazalaki na biso ndenge nini. Et puis to continue. Léopold II qui est belge abomaka ba congolais oyo lokola biloko pamba pamba azwa bango na poitin. Colonisation esalemaki na ba pays mususu ezalaki colonisation avec des objectifs précis mais un peu d'humanisme là dedans. Mais colonisation ba belge ezalaki cruauté. Banyokola mutu mwindu na niveau moko très élevé. Basala pire ndenge moko na Hitler Adolphe. Mais histoire zolobela trop, Hitler a fait ceci, il a fait. Mais Léopold l'a fait. Léopold a décimé la population congolaise, c'est la Belgique. Les lots Belgique, Asa a invité le président Félix Tshisekedi. Tout en image, les sous-sous, bon, on continue. Oyo bauti kobeta na aéroport wana nani parce qu'il ne l'aimait pas, parce que ba Belge bangonde babimisaka lisolo ya koina muluba na Congo. Ba Congo bazaki problème na baluba te, bangala te, ba Swahili te, nini te. Ba Belge nde ba circulaka bruit wana, ba Belge nde ba isolaka baluba bazala na difficulté la bandeko la bango nyonso. Épuration ethnique et salemaki na katanga wana et ça ba Belge. Ba Belge nde ba separaka Lumumba na Kasavubu. Si mana yango ba liquider Lumumba, ba silisi, ba yeko placer bango na ba français, Mobutu et puis ba liquider Kasavubu. Ba Belge, ba français. Est-ce que ba si ba changea? Tango ba salaki yango na ba 60 wana nakanisa ki esili te na 1977 balachaki rébellion ekomaki matata kobunda Mobutu asalaki tout qu'est-ce qu'il faut faire pour que guerre wana esila. Dans les années 80 bablu tie guerre mususu guerre wana ezalaki que tango baye kotia PDG ya Jekamine Moulendambo Jean-Pierre, c'était un ingénieur métallurgiste de haute portée. Ayebisaka Maréchal Mobutu que nous pouvons commencer à traiter, à raffiner le cuivre ici chez nous. Au lieu de matakama yekendeti na Oboken kuna na Belgique, toko sala yangwawa. Mobutu alobi ya solo wana alobi mulenda soki okosi na kosirika okoki kosala yango mulenda alobi na kosala babandi kotonga usine ya électrofinage ya Lwilu guerre ekoti na Kolwezi. Ba français na ba belge ba diligenter mouvement wana ya rébellion po ba boma biloko tout. Na période de Mobutu Asilika, moi j'étais à la base militaire de Kamina. Batinda pilote compagnie. Il y a un avion de chasse Bamaki. A bombardé Kasije Kamina Ango na Kolwezi. Makambo ici là parce que Mobutu en avait marre.
conseil bapesaka Mobutu kosala boete nde bakendaka kozongisa maki wana elargaka bombu wana na côté ya Kamina dans ma province na côté ya Kabanza esika wana tozalaki pe kolona yango ba loso makambo nazoloba bato bazalaka kuna bayebi pour que Mobutu alonga guerre wana a comprenaki que j'ai osé koleka oza Belgique na France. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que rébellion comme makasi? Mobutu alati sa ba commando na ye lokola ba rebelle. Ndenge moko rebelle oyo ikotaki. Siko ba oyo ye atindi bango bobo makaka ba français na ba belge. Comme il y avait beaucoup de français à Colosie et des belges, ba bandi ko kotela bango population na bango lobby. Ici, les rebelles commencent à nous tuer, nous. De France à Silika, à une légion française, ba militaire wana yaye oya ba dernier cri. Atindi bango na Kolosi, ba bomi siko ba rebelle réel de guerre Silaki. Parce que Maréchal était très malin et souple. C'est ces gens-là qui invitent aujourd'hui le président Félix. Botala, Macron a benguié, France, Belgique paye benguié, mais il accepte quand même d'aller en Belgique. Mais Bissot, toza inquiet du fait que Louis Michel, qui proche, il s'est fait ami à Joseph Kabila pour martyriser l'UDPS, pour martyriser Etienne Tshisekedi. Ngai Tourouana Nazaraki Namboujumai, j'étais allé en mission. Louis Michel a komaka na Kasai oriental, a boyko kende bazozela parce qu'il avait rendez-vous avec ces gens-là. A boyko kende na salle oyoba ngai ba yamba e ba solo là. Il a saboté les baluba, il est descendu à l'aéroport de Bipemba. À quel côté à Monisco wana à lobi boyato solo là wa bazai kozele depuis 8h à côté na bureau na salle na 13h et puis à lobi likolo bon ben je suis là qu'est-ce que vous voulez en plus je n'ai pas assez de temps parlez vite on dirait zolo bana banyama moko boye parce que le blanc on reviendra dans une émission élaborée pour vous dire basala kandengeni omona blanc aye aseki lukuta iloko akosekezate aseki yo pe mutu mwindo linga ko imiter yo pe bani zéro baluba bazaki surchauffé ba finga Louis Michel akima mata avion kaka na aéroport akima azonga Kinshasa bango balobaki jamais tokolekisa muluba na pouvoir na RDC. Louis Michel a tout fait pour séparer UDPS ko amoindrir. El Joana batekaka uranium na biso pour la sa guerre en 1940-45. Mais mbongo balia bango moko eloko wana. Ba Belge bazwa biloko ebele ya bakoko na biso awa bakena bango kotia na ba misé na bango. Ba Belge ba viola botala non image ya mwana moke ba Belge bazai kozala ye lokola makaku baza ko seka batie na enclos botala image wana. Donc dans leur tête jusqu'aujourd'hui mutu mwindu asa nyama ata baza ko sekisa biso tozala nekenge. Bien sûr que ba Belge ya malamu bazali, mais plus grand nombre, pas du tout. Et nazo ko soupçonner que ba Belge balingi ba s'approcher tout près de Félix. Parce que na musika ndenge ba souteniraki Fayulu, ba soutenir Lamuka, ba échouer bangona ba français, balingi ba se faire ami. Peut-être si j'ai un petit conseil à donner à mon très cher chef de l'État,
autant travailler avec les Flamands que le Wallon. Mais c'est entre guillemets. Bango sikoyo, balinginde, bamema le président Félix na table de négociation. C'est pourquoi Botebele à la Mouka Bassi va précéder en Belgique et que va proposer les chefs de l'État que est-ce qu'on ne peut pas vous mettre ensemble pour que vous causiez? Cher chef de l'État, de la même manière au Boya qui Fayoula s'approcher aux États-Unis, Boya et encore sous en Belgique. Ce qui bango ba biso to benga ki opona négociation, je suis désolé, on ne négocie rien parce qu'il n'y a pas de problème au pays. Parce que tactique, il y a Babel Jangwana. Deuxième, Babel Balingi bas dans la nègre bazaki nabiso, ce qui est RDC alingi somba eloko, ata na Singapour, bango bazala na katikati. Bango balingi bazala na katikati na makambo tout RDC a kosala. Ils veulent récupérer leur place. Parce que Kabila Joseph a fait ça que bango Mokongo babe banaki a tourné Mokongo, balingi ba récupérer situation na ndenge wana. Tout ça comme il tourne. Babel Jango Babengi, chef de l'État, va produire à Kanino de la vie. Parce que quand même, le chef de l'État est allé en Nigeria. Il a causé avec des milliardaires nigériens qui peuvent investir chez nous. Il est allé aux États-Unis, au Japon. Il a vu des gens qui peuvent faire quelque chose chez nous. Mais Babel, c'est pas qui ça la nini. Richesse, mon bazar, n'a pas aidé Nazar. Moussou Sounine. Joueur à Malonga Boneza, Dieu merci Mbokag. Maintenant, Babengi, chef de l'État, va proposer Yedini. Blague Bazaraki Nango Kala Izalaki a que ils avaient la même mise sur la Jekamine. Jekamine est Koufa Baboma Yango. Maintenant, va proposer Nini. Va produire Kanini. Parce que Bango Moussala Bango Mounene a vente d'armes. Aux autres en Russie. Oh, bah, c'est bon, ça, il y a Tchèque. Oh, il y a aux États-Unis, il y a ma famille, il y a Bush. Moussala Yangoana. Et pour vendre, il faut la guerre. Ce sont les Belges et les Français qui ont séparé les Tutsis et les Hutus. Rappelez-vous du massacre, opération turquoise. Rwanda colonisé par la Belgique, RDC colonisé par la Belgique, Burundi colonisé par la Belgique, mais la vie elle est comment dans ces trois pays? Kagame a beau au crochet de ces gens-là à se tourner vers les États-Unis, les lois à la moussi Rwanda. Biso sikoto kozonga na Belgique poto salanini. Parce que tous les gens 59 ans, tous les nassé à pays tout Afrique centrale. Babel zinde ba separa baluba na baluba ya Katanga, baluba ya Kasai ya Katanga a fragilisant ba pays wana ba province wana ya Kasai ya Katanga abebisa yango, c'est la Belgique. Tina na bango. Pour nani o a coloniser kibiso et puis après bota la Bruxelles Airline, Botala Air France, Bangonde Bazo Sala Moussala RDC, Bazo Beta match chaque jour, avion Union Sotoko sont battus dans les meilleurs états, dans les outils, dans l'Europe, Bango Bakolobeko volé, parce que Balingi Basala Kamoussala, il y a RDC, Bango Basala Yango. Avion il y a Congo Airways, et ça en bon état. Et kokiko ke de Bruxelles les zongi mais bango baboyaka balingi to appartenir na biloko bazo sala. Bande ko sur base ya onyo sala utu expliquer ndamundam. Voyage ya président Félix na Belgique. Eza na tina nini? Toka bol information.
Papa, maman, ofandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesa sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba, komi tungisa te. Kafrex, otindi miliki e komi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakape fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.